que yolo ba que Jaël a bêti soki Karine Mosin parce que Karine combo ya la team wata ba koma Karine la team to ba koma soki wata soki nini ponga na kipabe en orchestre na teme to lo bela quand même Karine aza mutuche kuna za journaliste normal soki attaché de presse donc il y a monté et que Jaël a que ça là pas héritier on est impossible bijou na Karine a déclaré ba bijou na message ni ko pesa na wata zui azui pena wata zui azui pena tanga bando tinda Karine afinga fali afinga wera afinga na Fabregas apesa Fabregas kombo muchopi apesa wera kombo koko ozo comprendre apesa fali kombo tanti fani donc yon dimi ke Karine tia finga bon za parasoleil te obete so dadi mo la za maele ta za zoba ape dadi bolo za za wa héritier mutavandi wana na plateau porte-parole, ça peut représenter. C'est un fallait les gars n'étaient avec héritier faut changer ba conseiller mais les lo fallait à ça raison héritier ça ba conseiller bien té aza ba conseiller te poso ka na ba conseiller bien alinga katika dadi bola ta le kana mission asa be mission a carnet d'adresse au héritier za na ngo bela sentiro héritier tambula na banga batambongo est-ce que héritier ko le kana te va ba emsu ata ba bizungu za ya $10,000 na ndimite héritier ko sera baisser na niveau na zo ba bijou wana si qu'on a zoba héritier zui pona nini po ye Karine tango bande ko finga ba Fabregas héritier za ki pour Karine lelo pe Karine a bike assemble so bike héritier bi ba bijou mais ngana osala bravo oso comprendre bravo donc tango on dit ma ba finga muninga yo pe tamu ko ba finga yo ko yo capacité mais et ça la capacité so mutu mo za inférieur a finga supérieur oso comprendre parce que héritier za star oso comprendre Karine za journaliste journaliste moko azo traité yo moyibi azo traité yo ko zwaki boye ba valise ba sac penga na kamwe poto ezesika bilambe ezalaka comment ça fait ye valise na ye bazwa bilambe ezalaki batinda ngo na poto kotanga na mona ngo un peu bizarre c'est que na poto bilambe ezate to mbongo so bilambe ezate na poto siko bilambe ezali po nini ya foza na mbongo te kuna eza fokota na ba boutique koti na Zara boutique koti na boutique soki ngali ndenge ezalaka ozo comprendre eza ndenge mona biso ate na ye héritier tango di valise mukumba yango tika kaka ya tika ka bapotana kaka ke baza po bala niveau moko po est-ce fali pena ya tika biloko wana première dame na biso zaki na Congo ex première dame non maman Olive tozali na Congo to mona ki ba réalité biso tozali vivre na Congo mais malheureusement maman Olive s'attache ki mingi na bato théâtre ozo comprendre pour na ndeti ngana ko benga ke première dame na bato théâtre pas pour tu vois pour avoir tout le temps dans théâtre donc à ça la rapport dans théâtre bazala mais malheureusement fallait alande mundueri esika zalaki na ngalema aluka biki sabo moya moto ke na place ya emsu na 1000 soki saki loso to combien biloko aye nango kuna ozo comprendre ezaki ke soka pesa ki mbongo wana na hôpital ba sauver moya moto ndeto ngayo to bakeno bravo ex première dame naza d'accord naza pour ndetso mutura papa tu sais que batia qui est héros nationalité et ngoza kuna ngena mona ngo bizarre papa wemba kuta ze héros national pourquoi pas tu sais que dabanda bunda pendant tant des années pour na makamna biso ya Congo za ka en opposition donc aza muto a mérité qui azala pena lelo héros national personne na héros national avec ba pété mais oui quand c'était ndeti bata ba internet baza bato base tant que parti lubo ya kufa ki baza ki na pour baiser ezala kiti yango bakende na ba caméra na ba koluka mama na ba parti pour soit diza baloga ba mic bakendaka na monaka ba Sarafio na ba monaka ba l'autre na bazaka ebele na monaka bakendaka pa mama na parti mais lelo ebemba parti ye to moni nde yo lobi ponga pe na za kite o moni batute na on pona ke eza négligence mo beboluka na binoka ba base bosala musala comme il faut te or que fallait basala musala comme il faut balanda ebembe wana tina suka bato basala na internet ils sont de bazaka intelligente bato mingi baza moins baza limité il y a deux moni ba pour les a mutu moko ta rozo micro na ye akete makota libulu mo asali émission ezaki ekota lisa monde entier okeke likakote mo na ba kati kuna so na ba mikonga OK vivre ba réalité mais biso to sala ngo tellement déjà bato ba banda musala oyo ba s'attacher déjà na base ba sala ki ke banda o finga ba sala ki ke internet ko ma boyenele le ko eti banani bazebele ezati za wana Elengi ya Congo Glodidi Asika La mignonne Hey La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kata
Lindo, bon pe ko craquer makasi boyko. Mutoni sangona bopete. Saya mato. Nodasha eze madote. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kovimbisa bassin nanga pe poitrine nanga ekimo mwasi mobale ameka pe akangama. Dancing, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilobi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobale osala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awatoza. Papa olela nini yango? Mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo na oyeba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier que vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc, maman, on utilise des produits, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangate, dernière chance, il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là, produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Papa bobo salate pour la mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour encore arranger poso pour encore sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue dans Grâce Beauté. Wow! Salut à tous les internautes qui nous suivent de partout ailleurs, partout dans le monde. Bienvenue dans Elenga Congo TV avec votre humble servante Mel Mélodie, Bintene, la poupée de la presse congolaise. Hein. Ça fait un bail, hein. Mais je suis là. Un grand merci à celui-là, Oiseau Joué Intérim. À toi, Josué Diasouk, à la page La Congolisation sur Instagram. Hein. Aujourd'hui, je suis avec Rolls. Nous allons un peu débattre sur quelques sujets. Pour vous informer, pour Elenga Congo, on a toujours pendant un peu sa information solo. Quant à moi, sans plus tarder, je vais recevoir mon invité qui est là avec moi. Bonjour Rolls. Bonjour Mélodie. Boni. Kitoko. Selon la moni santé Kitoko. Mais santé là, bien. Bon, la bébak. Mais oui, Nazalit.
nazali bando lukanga te so lukengo nga monanga. C'est Lilo, yo en tant que congolaise, en tant que vraie quinoise, moi na kin Lilo tout ça dans ma tanga ya papa Mundweri que son âme repose en paix. Quant à toi, papa Mundweri, imagine aux anango pona. Ouais, Mundweri aza un grand comédien. Asali ba kombo na théâtre. Baza bato ba banda ba théâtre. Mais malheureusement Ata se retrouver comme il faut, mais à la Combonae, Mundweri, c'est ça. Ouais. Et comment on a Lelo Mundweri qui était malade, Azaki malade ça fait un bout de temps vraiment belle, ça fait des mois pendant banda ça émission moi encore sur ces. Ouais, pe amutuana pe ba basala ngatrice lemba na Paris, babi motema ya Pichu Pila. Hein? Donc Maman Béatrice Limbeya na kati ya France, na pesi mbote na nga na master na nga Illustar, na pesi mbote na master na nga la Lirsies, na pesi mbote na ba master tout. Ba auto zarazara na bango ba Ster Tibasu, ba master na nga presque nyos, na pesi mbote na Pablo Kike là depuis Londres. Mambote siko za na pesi mbote na Merveille Lemba, Irlemba, Derrick Lemba, donc on a famille pena. Mambote donc. Merci à toi Ross. Merci à tous nos internautes sur la Bisso, bana tout ya Elenga Congo hein, bozaki wana pour Olanda Bisso et je dis un grand merci à ma maquilleuse hein. Lelo ngamo na mekime ko maquiller hein, à toi Divine Mikobika Longi hein, maman Nakasa et Allégresse. Je dis un grand merci à toi hein, ma sœur chérie Patricia Miko. Na pesi merci na Belgi coiffure hein. Babi nanjili juste na quartier 7. Avenue pena na yebi bien te mais dit juste nanjili na quartier 7 juste na pedi. Bar pedi donc couleur à Saint-Thérèse bana poto tout ya bas baba linga ba coiffer bango babi salon Belgi coiffure. Donc yango nde makambo. Merci, merci Nabibai tout pour la Bisso, hein, poupée de la presse, Nabino Azala qui wana Mélodie Azala qui wana pour leur présenter Bino. Merci à celui-là qui a rejoint Intérim, hein. Je suis Diasuka. Mais intérim on paye ça là bien quoi. Et je dis un grand merci à ma sœur chérie Patricia Mwambou et grand merci à Patricia Mikobi maman na Kenaya Keke et sans oublier un beau frère chéri Joël Kalongi hein, les pétrodollars et un grand merci hein, depuis Canada Fanny Mwambo hein. Merci Nabino tout lundi biso, merci Glody Diasuka et Tracy Mbelenga, Abambote Pes Bozali. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Vous comprenez? Et ça qui sera pesa qui mbongo wana l'hôpital, ba sauver mon moya moto. Detonga to bakeno, bravo hein, ex-première dame. Vous comprenez? Mais pour nga, ils a mabé. Ay pour nga ça n'est loté. Suba lobino toi la première dame na biso kutu oh aza moi ça Félix est présent na biso lelo mais malheureusement lui à cela qui même pas qu'on rendre visite dans l'hôpital il y a ba internet ce soir le maman lui va agir bien parce que azuma colonaye a longue passe azala qui tia komi place moi ça Mundweri kotika moi bilo konaye ba msuba lobi que non ezaki qui m'a bé pourquoi quand la personne azala qui dans l'hôpital azwa qui mbongo na été ya okinde kotika na hôpital oleke non lelo muta kufi azu baloso banini ay kotika yo rolo bani baloso ba mbongo eko guérir molimo Mundweri te baloso eza nango eloko te to botama to kuta baloso to kuta ba fufu to kuta ba miliki to kuta nyonso déjà na mokele eloko za qui très important et ça bon moya moto tu vois bon moya moto c'est très important ko leka ba biloko na ngako ndeti ngai okoyela ngata soki molopang mobimba loso ozo comprendre. Soko bigis no mo mutu te na otika na ko ndima te. Vous comprenez? La différence c'est ça ya maman Olive na maman Denise ezaki. Maman Olive azaki première dame na biso mais maman Olive azaki tout le temps na bato théâtre, tu vois? Est-ce que maman Denise maman Denise akola na kini mingi te? Vous comprenez? Akola na kini mingi te donc c'est impossible à se déplacer ayati et pas président Mundweri. Vous comprenez? Mais maman Olive akendaka na bango ba tourner, azalaka na bango vendre na bango liaka donc c'est différent, tu vois? Et c'est le gros appena un peu différent. Elle est quand même à féliciter la ex-première dame. Azaka féliciter pour Nabasaki à l'osso. Ah, laisse tomber ma chérie. Féliciter pour Nabasaki à l'osso. Non, mais l'assistant, on peut le bâton est belé, il y a un comédien.
wana na question habité wana so ngoto na question na kendo to na ba comédien ça bon que maman li va yela ki mundori pa ba mundori ba sac ya loso bino ba comédien bolobi nini ba comédien ba loba que non merci maman li fo maman li va tika bisoté mais moi je suis pas comédienne nga na journaliste do makambo wana ya banini wana do na na tante ya féliciter. Merci. Merci à toi Rose, mais en tant que concert, en tant que journaliste Rose, aujourd'hui on a vu tout le monde qui m'attend à Papa Tshisekedi qui est-ce que yo vraiment en tant que congolaise, en tant que vraie quinoise, hein, les lois sont d'accord que non, Papa Tshisekedi les lois à la héros. Naza d'accord, naza pour. Ndetso mutura Papa Tshisekedi batia qui est héros nationalité et ngoza la kuna ngena mona ngo bizarre papa wemba kuta héros national pourquoi Papa Tshisekedi banda obunda pendant tant des années pour na makamna biso ya Congo za ka en opposition donc aza muto a mérité qui aza la pénal lelo héros national personne na héros national avec ba pété ouais yé pena fois za la ngo méritant mais de ces gens qui ba lo ba que non à méritant parce que ça est sur l'autre côté les pères de la démocratie mais tout à qui la démocratie est amouquée est-ce qu'il y a vraiment qui nous convaincre le bac non le lot fois à héros des fois à héros tu sais que d'ailleurs que loba il bando salama c'est que tant que que loba bat ba obima vous comprenez opposant mon côté tel que kokana tu sais que d'akufi vous comprenez oyo azwa o azala corrompité o alia mbongo ya bata majorité te ti le les Tshisekedi parce que lobe pa ngolo belanke par papa kizenga azara corrompu biso tout oye biango tu vois et ça opposer belé bazaka bazaba corrompu ke bazui ba mbongo mais yé to yokele na lisolo ante donc c'est normal à mériter ngapo na bato bazo ignorer na bazaba bête bazaba zoba vous comprenez bazaba zoba balinga ko sa ba discussion mo weza bête tabo sala likambo faut luka ko raisonner bango siko balinga ko sa ke na ola ka oza moins oza makaniste o raisonner te oye bana mambo sala ti o lekino ka na TV oye bana mambo lo bate o comprendre wa pena bazaka ba vrai zoba donc tu vas ignorer tu sais que en tant que héros national baza vraiment ba vrai zoba ko boto na bina otala bango baza zoba baza mayele te parce que muto aza mayele ayebi histoire a Congo ko ignorer Tshisekedi faut être très malade. Aujourd'hui, ceux qui courent à Mobutu, Mobutu, il y a un héros national. Mobutu, ce qu'il faut tout na bateau, puis na ba vivant Mobutu. Moi, je suis pas la monde à Mobutu. Tu es d'accord que Corneille, il y a Mobutu. Est-ce que ça là? Est-ce que ça non ça non est-ce que bakunda Mobutu est bien? Soit disant la mort. Ah, Mobutu ba timuneka ba boaka imba moro. Mobutu azanesika. Mobutu sabunga kala. Merci à toi Ross. Début émission et ça plaisir à tout le monde qui me suit de partout ailleurs et à celui-là qu'on appelle Benjamin Chimanga hein, depuis l'Angleterre. Ross, aujourd'hui parlons du sujet. Il y a Pati Lubuya. Pati Lubuya. Ah bien sûr. Que son âme repose en paix. Lelo Corneille, Komakinaki. Avant-hier, je suis c'était quand? Avant-hier et il était enterré hier, mais tout le monde qui a fait qui a chaîne sur internet et chaque vidéo wana et le bel qui a qui va analyser mais le corps à partir du bout et na Kinshasa tout le monde a ta chaîne mon côté internet à part Elenga Congo qui était là sur place. Qu'est-ce que tu en dis? Maintenant ils ont qui même négligé. Mais oui, quand c'était internet, baza bato base. Tant que parti le boya kufa ki baza ki na pour base ezala ki ti amba kenena ba caméra na ba ko luka mama na ba parti pour soit ba loga ba mic ba kendaka na monaka ba sarafio na ba monaka ba l'autre là baza ka belé na monaka ba kendaka pa mama na parti. Mais lelo ibemba parti ye to moni nde yo lobi ponga pe na za kité o moni ba tout na on peut mona ke eza négligence mo beboluka na bino ka ba base bo sala musala comme il faut te. Or que fallait ba sala musala comme il faut ba landa ebembe wana tina suka. Pour bango bat basala ba business tinga na sala nga analyse ya Patrick Boya te so na sala kango na lingana kende ko assister na matanga pona sala ki émission pona ngo mais ba ye na bango te na matanga bon eza bato basala musala bango poka ka ba ye bana ba bina bango basala musala te donc c'est ça. Mais par rapport à ba buzz pe comme kolega mutu ko vu que mutu a koufi bien sûr ils ont un buzz c'est tout le monde va tia pour bazo ba vu ils ont nos problèmes ils a fait problème te mais le fait que non pour tout le monde qui bana surtout les chaînes belé ba analyse au basala qui rose na ebisio au monde au vandibwe chaîne ba côté ici analyse le bon monde analyse mais matanga yango a pesi une opportunité OK matanga partir le roi moi na 3 ans c'est ça pour moi que bat basala na ba musala ndenge zala te
malheureusement pe patubo yango azaki star te azape ka mutu normal mais lokola déjà beaucoup de actualité na ba chaîne YouTube donc fallait pas continuer ngo tina suka yazaka ndiko na biso congolais wa akufaki na étranger na kati yote ngo moni batu balukaka isika nzinzi akufi ali baseni baye donc tant soki basala bango bani na Patrick Boya te parce que Patrick Boya za na star te bango bataka mutu mo akufi na ye o comprendre mutu mo akufi na ye sili nango nde batu bakufaka na bango ozo comprendre mais bango basiyemisaki yango mwasi abomia mwasi obe mais lelo siko bazapi lele bemba Patrick Boya eleki ndenge nini pour moi kiza bizarre donc très bizarre. Il y a une internaute, Azolanda Nice Swanda, ma copine Nice Capessa depuis l'Angleterre. Abinanga Mélodie, pourquoi nos journalistes internet vous avez toujours basé sur buzz? Quand il n'y a pas de buzz, mais monsieur comme à moi kilo, pourquoi? Quand c'est internet, en fait voilà la éviter quand on appelle la monnaie répondre à tes mélodies parce que c'est plus et comme ils ont information t pour je ça ça pour nous passer information mais tout temps dans la classe mais ils ont information de comment on zuma hein téléphone moi buzz al finger lobby et comment bon point éviter moi je t'ai jamais vu faire ça mais je sais pas pour notre compte. Mais oui, quand c'est ça, bon côté, quand on dit bateau, basala l'internet, ils sont de bataka intelligentes. Bateau ming bada moins, bada limité. Il y a deux ans, on dit baboule ça, mutu marota rose à micro na ye, à kete magota libulu mo asali bémission déjà que écota le monde entier. Ok que le côté mon na ba kati kuna so na ba mikonga. Ok vivre ba réalité, mais surtout ça là, on était tellement déjà bateau ba banda musala yo. Basatachaka déjà na base, basala ki ke banda au finga, basala ki ke internet ko ma boyne lele ko. Basé belé naza tina cité ba komo monter mais basé belé nako banotanga baza pena belé donc to tede kitite poto lobela bango mais baza plusieurs o ba baby c'est internet baza ongana to yebi ke ti lelo ba continuer ko détruire boulot au baza on l'a dit ça puisque l'autre monde là-bas ça la bandila na biso ba comment on appelle ça les sauts moutons au président la biso il y a 100 jours ouais que ça moi 200 jours ba ça il a biso mais tout monde était là journaliste moi entendre ta caméra à quelle place ba ça la nzela azumo information tout monde est à mon côté il y a journaliste ni nango ke kozwa o akolobe mamboka journaliste ni na internet akolobe mamboka oyo monya za na kapasa ba mamboka ya ba vana mango te ba finga wera te ba finga fali te ba finga ferete ba ke beta masola ya Tshisekedi n'importe quoi. Donc au moment que tu as limité donc tu as na faire fali fabriquer to beti babilo mo o ezanango et que bouture nango ne lo côté. Vous comprenez? Au moment que ba ça limité. Mais lelo ba Karina wata ba bebani ndenge to mona na internet ndenge pe to mona kaka na ba vidéo ndenge ils s'est passé mais lelo j'ai le choix en tant que meilleure amie n'habite soit ex meilleure amie à Karine mais lelo a toujours pembeni na wata. Ça c'est ça trahison to ezani. Té on les a trahison des boulot ils a boulot mais ça ça muta mututé mais c'est biso ba journaliste ne donc na to épauler ba musicien to panza sangwa musicien aux Hollanda et ça te que yo lo ba que Jaël a beti soki Karine Mosin parce que Karine combo ya la team wata ba koma Karine la team to ba koma soki wata soki nini ponga na kipa ba orchestre na te mais to lo bela quand même Karine aza mututie kuna za journaliste normal soki attaché de presse donc il y a ngote équipe qui ça que Jaël a que ça la pas héritier on est impossible. Pour la bijou na Karine a déclaré ba bijou na message ni ko pesa na wata wata azui pena tanga ba ndo tinda Karine afinga fali afinga wera afinga na Fabregas apesa Fabregas kombo mutsopi apesa wera kombo koko ozo comprendre apesa fali kombo tanti fani donc yo ndimi ke Karine tsa finga bonga za parasoleil te mutu moko te wazo tinda finga mais c'était héritier ande ko luka ke non faut avaka ngana ye bala Karine fois fingela nga batu po ngana zo 6e suna sima wera to nini non mais le porte-parole ne peut Dadi Bolo a confirmé que non héritier ibaki ba lunette na Dadi Bolo n'est pas intelligent Azama elle était Dadi Bolo yo za porte-parole à héritier. Vous comprenez? Babika pour pas kufa na soni beta masolo eza héritier. Vous comprenez? Le ba que non héritier ko yiba babizwa Karine te. Mais ko ba teka héritier zo ka ngape ba lunette boye wana za pona makamba orchestre il faut être très malade. Vous comprenez? On analyse ndenge nini. Tite on saki mission na pensant ki nini. Omona. Ndeti nga déjà na vanjawa c'est faux déjà na ndimake Karine héritier yibi Karine ba bijou. Pour héritier zangi $100,000 te. Héritier zangi mbongo somme la ba bijou te.
Ozo affirmer, o confirmer héritier ça monter le rotambola na. Oh maman, na tambola na te bela sentir héritier nga na kamta héritier te. O comprendre na mta la team te. E belé o carnet d'adresse au héritier za nango bela sentir o héritier tambola na banga batambongo. Est-ce que héritier ko le kana te fa iba emsu ata ba bizongo za ya $10,000. Na ndimite héritier ko se rabaisser tina niveau na zo ba bijou wana. Si on a un héritier zui pour nanini pour y Karine tant qu'on a ko finga ba Fabrigas héritier zaki pour Karine les lopé Karine a biké à Samoussa biké héritier ibi ba bijou mais ngana osala bravo on comprend bravo donc tant on dit ma ba finga muninga yo pe tant ko ba finga yo ko yo capacité mais et ça la capacité so mutu mo inférieur à finga supérieur on comprend parce que héritier za star on comprend Karine za journaliste journaliste moko azo traité yo moyibi azo traité yo ko zwaki boye ba valise ba sac penga na kamwe pote zesika bilambe zalaka comment ça fait yé valise na ye bazwa bilambe zalaki batinda ngo na poto kotana na mona ngo un peu bizarre c'est que na poto bilambe za te to mbongo so bilambe za non na poto siko bilambe zali po nini ya fuza na mbongo te kuna za fokota na ba boutique koti na Zara boutique koti na boutique so kingali ndenge zalaka ozo comprendre ezane mona biso ate na ye erchetango zi valise mukumba yango tika kaka ya tika kaka bapotana kaka ke baza po bala niveau moko po est-ce fali pena ya tika biloko wana ta question na wali yo konte po na oseka epi ampe kanda epi nga kanda po erchako yiba babizu ndeni yepe erchaso yibe babizu pe ako yiba ke ondeni menga onzima non onzima te na onzima te on eza ba beza Karine so eza solo muto zui valise na yo même ba amoni ba bijou na na katité o a déclaré te ya za ba bijou te banana ko zonga na YouTube banana obeta otala na bemission nyoso Karine sala lata ba bijou le kata soki po bijou munene na $10,000 eza raté OK na vitrine on ke maman ina oluka bijou ya $10,000 ya maman eza raté ozo comprendre ye bisou nango oya la takeza ya grave irita ko lubake fonka na yiba bisou na pona sala promotion loko nanga bo pesa pe ba artiste mboka valeur ozo comprendre boza ba panzi sango bo panza sango na comme il faut nenge zali ko lukate so bebani na musicien o kitaka musicien ngo ozo comprendre c'est ça ils a bien té et a pena bien té. Et donc Dani Mola a confirmé que non, il y a pas de lunettes naïe bungaki. Combien de soit Dani Mola za maele taza zoba. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville, makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pour na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Ozo comprendre. Tia ça va permettre l'héritier à confirmer. Tia ça qui émission ba Freddy Akimbe. Ozo comprendre. Na banani o ba benga moi ça ba benga soki nani. Soki omba soki nani. Na o wana msu nani. Freddy Akimbe bazana nani. Na matika songo voilà. O vandi o yo ba yambi yo. Ozo comprendre. Ozo lukokota. D'ailleurs mission da sota ke émission mo fa pa ba lekisango. Yena soki o wana o anzo to mikende za nani josue. Batu wana ka mibale ozo mona moko azo keneno azo manier même leader na yo okoko répondre ti ozo comprendre tant que moni ko sa émission na 3 personnes moni ke batana 3 ba ko ngai ko sa na bango émission te
Ozo comprendre. Le bateke na sa na moko ekota so ekota bana na sa ta na omba. Ozo comprendre. To so la mambango yo ozo sa ni bo sa émission nge bo na N. Kenga bokanela nga na orchestre na bino kenga la sala ka boye. Wona émission ndenge nini? Ndeti nga kana vai na abo babina lo bake babela nga la kenda sous la samba te pona la samba ba obeta nga. Na wana sala émission te. Wana yo lo bana buzoba. Na yo lo bana buzoba pe dadi bolo za déjà quoi héritier mutavandi wana na plateau. C'est le porte-parole, ça peut représenter. Héritier tant qu'il fallait les gens n'étaient pas bien que héritier faut changer ba conseiller. Mais les lots fallait à raison. Héritier ça ba conseiller bien té. Asa ba conseiller bien té. Pour ce qu'on a ba conseiller bien. Alinga katika dadi bola ta le kan émission asa be émission ya zarwana. Hein, et ça bien té pour na un artiste na yé. Soit disant ceux qui portent parole, ceux qui ba ben va porter parole, ceux qui nani, ceux qui pe ki ngani nde baloba. Vous comprenez? Et ça propreté. Au sali à ça que émission de PC nga kanata on atala kiango. Malheureusement pour biso to batala team wata biso to zaka. Oyo ki muto azo beta musique a bien au soutenir ne. Ozo comprendre ça. Roche, nous entamons vers la fin pour na ba sujet l'auto développer ça qui moi l'autre côté qui na moi ba sujet belé roloban. Quel conseil européen ça vraiment les héritiers en tant que journaliste, en tant que internet, en tant que moulin, en tant que mopandisango, conseil européen ça n'est comment il peut gérer son entourage. Tu vas plus ça te conseil, tu as moto na tembe. Alors face que ça tembe. Mon tembe que si l'année va te passer ba conseil. C'est ça. Alors toki na direct maman qu'on a maman Mundweri lelo matanga bientôt là ekobima. Ma comme nous artiste et comédien. Ouais, aux artistes et comédiens, quand même tu suis le théâtre et oui, les cas, on appelle mon pandissan moi-même. Ouais. Non, c'est un comédien basé organisé, bakunda président Mundweri na Kimia. Basala o bakuru sala ki et bébé qui na moi honneur nango non, poza bato banda théâtre. Donc c'est ça. Minga o lobezate mais bazala ini bango nyoso. C'est ça que muso lobi kunda maboye, muso lobi kunda maboye, moniza propreté. Bon, c'est pas mbongo et baby saka organisation. Mbongo baby saka organisation pour neza na ba panzana kaka. Mais avant ba panzana ba kunda nena mutu. Ba kunda mutu ba kipe mwasi na ye na bana na ye. Vous comprenez? So ba kundi bango nde omona ke makambo eke bien. Mais le na rolo ba chaque Congo pe yepé to ba to mbate artiste et organani. En tout cas ben internet bo limbisanga na ba identité d'un bienté azo entre la vie. Chaque Congo. Mais chaque Congo azam dans l'hôpital lelo ça ba artiste à danger, aida ba artiste belé. Mais lui-même lelo azan dans l'hôpital azo entre la vie là. Kasi on to senga te ba artiste nyonso. Bo soutenir chaque Congo ninga za hôpital. Bo soutenir ye bo ça c'est qu'est-ce abimana mesika zali azano na vie o monsieur yasima mais mukolo ezate ke boza mukolo saka Kongo soka kufi boye na ba jeep na bino boye ko sala folie na bino boye soki ba ex première dame baye ba kingandi baye wana servir na ngone lokote et là c'est très important mu ninga dans l'hôpital boye bo sali ça y est c'est ça. Oui il faut pas ça c'est parce que chaque Congo lelo comment na rôle ça aida ba tebele. Comme ça l'émission artiste à danger et ça émission je sais pas si l'émission le plus suivi il y avait personne à idée wana yo ça l'émission le artiste en danger tabiso na internet mo ta salon et ça comme moi a souffrir vraiment moi dans boki bozi moi caméra et si les soirs wana ba cause surtout baté mais chaque Congo il a fait quand même un effort pour nos artistes et comédiens nos artistes et vivants même artistes et musiciens même ba footballeur hein un mot pour na chaque Congo là où il est. Ouais abika kana kimia. Et c'est on a besoin de ça tout le monde chaque Congo azotambula lisusu azosa musala na ndenge ezalaki ezale sengo mingi pona yo penga pena bato ba otala biso. Merci à toi Rose, c'était pour moi un plaisir et koyambayo. Juste un petit mot de la fin parce que tu as déjà na souka émission. Mot de la fin ba oyo ba luka makambu tika makambu la tabango. Ba o ba osala mamba bien tika pe mamba bien landa bango. Vous comprenez? Ba o ba luka makambu so ba kanga bino bo kena no ba éduquer bino. C'est ça. Minga le bezate na pesi mbote nanga na Kasogi Trésor na Japon Laura Compresseur autrement dit la diva wa pe mutu wana pe na bat basala nga Tricia Lemba na Paris babi motema ya Pichu Pila donc maman Béatrice Limbe na kata France na pesi mbote nanga na master nanga Illustar na pesi mbote na master nanga la Lircieuse na pesi mbote na ba master tout
ba auto zarazana bango ba Ster Tibasu ba master nga presque nyos na pesi mbote na Pablo Kikela depuis Londres. Mambote siko zali na pesi mbote na Merveille Lemba Irlemba de Rick Lemba donc on a famille pena mambote donc merci à toi Ross merci à tous nos internautes pour la biso bana tout ya Elenga Congo hein bozaki wana pour Olanda biso et je dis un grand merci à ma maquilleuse hein les lo ngamo na mekime ko maquiller hein à toi Divine Mikobika Longi hein maman Nakasa et Allégresse je dis un grand merci à toi hein ma sœur chérie Patricia Miko na pesi merci na Belgi coiffure hein bobi na ndili juste na quartier 7 avenue pena na yebi bien te mais juste na ndili na quartier 7 juste na Pedi bar Pedi donc couleur à Saint-Thérèse bana poto tout ya basi baba linga ba coiffer bango bobi salo Belgi coiffure donc yango nde makambo. Merci, merci Nabai tout pour la Nagibiso, hein, poupée de la presse, Nabino Azala qui wana Mélodie Azala qui wana pour leur présenter Bino. Merci à celui-là qui a rejoint Intérim, hein. Je suis Diasuka. Mais intérim on paye ça là bien quoi. Et je dis un grand merci à ma sœur chérie Patricia Mwambou et grand merci à Patricia Mikobi maman na Kenaya Keke et sans oublier un beau-frère chéri Joël Kalongi hein, les pétrodollars et un grand merci hein, depuis Canada Fanny Mwambo hein. Merci Nabino Toubolandi Biso, merci Glody Diasuka et Trissi Mbelenga, Abambote Pes Bozali. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Ili Odia, Wakabase, Wakabase, Serena Biso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tous abonnés qui sont sur la organisation. Nous avons fait pour la biso artiste. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la biso, la congolaisation. Nous avons bien ce bandarana. Wani, donc Koko, tous à la wana, Tonganga, Napena Tongayo, Seke Tongana, Alebisu, Baï Banzele, Bachona Lobby, Wakabase, bien important la congolaisation. Wani. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, Fechao, Ningisa Fechao, Fechao, Ale Simbaka Fechao, Fechao, Vamos dançar na traje, dançar na traje, dançar na traje, vamos dançar no rabo, dançar no rabo, dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga. Elenga Congo, Glody Diasuka, la mignonne, hey, la mignonne, Trissi Mbelenga bro, Trissi Mbelenga bro, Kata.